Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, ma grande famille. Vous comprenez, bonsoir, donc bonjour, bonsoir, j'espère que tout va bien par la grâce du Seigneur. Voilà, nous avons battu biso, apesi biso sous makasi, apesi biso sous kolongono, asali biso sous grâce, donc ngolo. Ya kozala lisusu na mokolo ya lelo yango wana toye lisusu mpona kopartage comme d'habitude. Voilà, yango tolobaki aussi na ntango obatela biso tokozala kaka po ye nde azobatela aopesa mayele, aopesa makasi, aopesa souffle, azopesa nyonso lokwa ye nde aopesa nyonso wana. Donc il faut toujours totiaka ye liboso ya nyonso oyo tokoki kosala et liboso ya sujet na biso toujours comme d'habitude. Et après nde toyaka mpona kodévelopper oyo ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, topamboli yo, topesi yo merci. Moyenge benabule papa na Yesu Kristo, nzamba lola, nzamba nguya, nzamba bomoi na biso. Osali biso ngolu, papa, mama, ndeko mwasi mobala zwi bako ya kolandanga. Elongo na biso na mabota na biso yawe nzamba obateli. Na moto za reconnaissant, pe reconnaissante liboso na yo, ya kopusa na lisusu na présence na yawe nzamba mpona kopeso merci. Opesi biso moment oyo po topartage. Yawe totiki se na loboko na yo. Tikete biso tozala instrument ya pamba. Yawe transmettre message na bana na oyo kokote kobota mbuma kitoko pe kosala misala na yango oyo ayo te tochasse yango nini sans effet. Bonzambe eza na biso début jusqu'à la fin. Manifeste-toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nzamba bolingo, nzamba za bolingo tango obatela biso faut tozala reconnaissant, faut tozala reconnaissance envers amour wana oyo ezali ya ofele oyo apesaka biso en retour esengeli na biso kaka totombolaka ye, tokomisaka ye, totiaka ye na esika na ye, topesaki bamerci bamatondo mpo ye nde abongi nango. Voilà ma famille. Merci na bayebanso oyo bazosala bapartage na video na biso, bayebanso bazolike, bazokommente. Eyo mpe moto lelo mbala liboso okutani na libaku ya kolanda video ya mama Abi, vraiment tozosenga na yo osabone. Ce qui pose à déjà Olanda déjà maintenant nous s'abonner tout à la kaka vraiment il pose à la malade s'abonner au liker, pourquoi pas ko commenter mais ko partager et ko permettre bande ko mususu ba ya ba rejoindre biso ezaka ko soutenir un vrai oyo. Et voilà ensemble ya lola akozanga te na kopambola biso ceux qui ont dit vidéo vraiment depuis jusqu'à la fin au bénéficier de quelque chose ko le kabomoter au liker, au commenter, au partager et au s'abonner. Voilà, merci, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Mais un sujet où nous avons développé un peu mon pied, dans le sujet où vraiment ils ont concerné qui ma maman, tous les parents en général, ils ont maman et mon côté de abota mwana abota maka. Na bato mibale mwana botamaka na bato mibale oyo basangani basali bolingo na bango basali makambo na bango nde esika oyo wapi nzambe apesaka lipamboli oyo tobengi mwana. Alors mwana ntango akoli na maboko ya baparent na kati ya ndako ya baparent na ye ezaka na age moko donc dès le bas âge disons ntango mwana déjà bandi kokola abandi koyeba bamakambo moko boye abandi kodécouvrir akomi koyeba ke so na simbi eza moto na ozika so na keboye eza libulu na osala nini na kozinda so na kei eza nzela mabe na kose perdre. Donc yango wana oyo ekomaka déjà moment oyo wapi baparent esengelaka na bango babanda siko encadrement malamu mpona mwana na bango to mpe bana na bango. Voilà oyo esengaka baparent siko babanda encadrement babanda koencadre mwana na bango ke mwana oyo lobi akozala mutu boye mwana oyo lobi tozana posa azala mutu boye ou bien akoma mutu boye ou bien il faut akoma mutu boye il faut azala boye. Alors na part na biso ba parents oyo ezali part ya responsabilité en tant que ba parents otoboti mwana oyo to encadrer esengeli na biso to sala nini esengeli na biso to encadrer mwana ndenge nini po lobi mwana azala libaku pona bato mosusu te po lobi mwana azala malamu parce que lokumu ya ba parents ya lobi bana na bango lokumu ya baparent ya lobi eza bana na bango. Donc esengo ya baparent ya lobi ezodépendre na lolenge oyo bino bozo encadrele bana na bino lolenge oyo wapi bino bozobokolela bana na bino po bozolakisa bango oyo ezali mabe na malamu.
tozomona lelo na génération lelo ozomona que nzambe azosala grâce azopesa bagene donc ozomona bagene bazobala na baage moko boye komona déjà jeune déjà ntango mosusu jeune fille na ba 20 ans 22 ans 23 ans ti ba 25 ans kuna mata likolo okomona déjà mobali mpe ntango mosusu ba 28 29 ans 30 ans plus asali nini aluki asengage abala mwasi na ye atia na ndako e mwana mwasi ntango azokende na kati ya libala encadrement malamu ezala te depuis epa baparent mais baparent wana kaka ntango mwana koyaki o papa mama nazwi proposant nazwi mobali alingi kobala ngai tala boye na boye fami basalaka ndenge nini nde okomona biso lelo bafamille africain okomona tala liste ya dots mosusu mpo omona de papier duplicateur retro verso bapapier duplicateur ya liste ya dots nga vona ninga obenga ngo facture te po facture eza kwa boteka eloko boteka mutu ezaka facture te ezaka liste ya dots voilà donc côté wana tobengaka mwa facture wana tomeka mpe kokorige yango po facture toyebi ke tozwaka na bamagasin na bazandu na bawenzo osombi eloko bapesi oke nango ou bien elobi soki boyo ya oreklame mais mutu bateka ye te mutu eza mutu ake libala donc wana eza droit oyo ezorevenir na baparent oyo baa na droit ya kosenga en tant que baparent oyo baboti mwana na bango babokoli ye batangisi ye baklasse baencadre ye donc ezaka liste ya dot voilà donc okomona liste ya dot tala molai wana omona famille ezwi mpenza temps ezala papa na mama omoni mobala yango aza ndenge nini namoni asalaka nini bakestion wana ezangaka te ntango mwana yaka deja na lisolo epa baparent mobali aza boye mobali asalaka nini atanga asalaka nini aza nani na vie asalaka nini na vie bakestion nyonso wana ezangaka te deja baparent africain lelo okomona deja ntango esi bayebi deja bamisala nyonso oyo beau-fils na bango futur beau-fils na bango asalaka eboye na bo aza na mbongo eboye na bo tala liste ya dots mais baparent babosani ke il faut mpe bazwa mpe temps ya kolakisa mwana na bango ya mwasi il faut bazwa temps ya koencadre mwana na bango pour ke ntango azokende libala wana na liste ya dots wana kosengi na biloko okende osala kuna ekokana ekorespondre po ata moto azomona mwasi azotala mpena abia antuka longonia na babeau-parent na nga basala mpena mosala antuka nazwa mpenza mwasi c'est une grâce c'est une grâce pena mwana bino ake libala penza mobali azofélicité bino ezala de près ou de loin ezala pa ya mwasi ye moko c'est une grâce eza ngolu oyo mobali azofélicité pena azotala pena boye donc bien que moto aza parfait na mokili aza te moto azangaka baerreur te moto azangaka boyeboye te avec le temps aussi mwasi akoki koapprendre moto akoki koapprendre mpe kodécouvrir mais déjà ntango mwana ake libala ozomona déjà que sur 100% moi 65 moko eza déjà na kati voire même 70 pourquoi pas 80 ah oui c'est ça ozomona donc pour dire que mwana oyo azalaki vraiment très bien préparé très bien encadré epa baparent na ye epa ya mama na ye epa ya papa na ye baparent bana baokende libala lelo bazosala soni ozomona ke baparent base concentré kaka na kosenga lelo liste ya dot ekoma komona na bakabelo na bachenete en or ekoma na makambo mabala na bachenete en or bazosenga epuis soki mpe batio soki montre batie soki ni baprécise ke montre wana fo ezala ya griffe oyo donc oza na posa ya montre ya griffe oyo lipapa soki chaussure ya griffe intel azopesa na komba bagriffe papa eza droit na yo mpo bota mwana na yo mama eza droit na yo mais estce na mwana wana oinvestir nini na mwana wana oteye nini akokende osala nini na libala wana oyake na libala oyo yake ya kose comporter lolenge nini akozwa soin ndako ndenge nini soin ya mobali ndenge nini ya bana ndenge nini ya makambo nyonso ndenge nini ozomona raison pour laquelle lelo tokomona nga abenga yango badivorce précoce ozomona pena divorce précoce donc divorce libala moko boye esali 6 mois libala 8 mois 2 ans une année
mususu penza ba mwako ozomona pena ke ete esimbi nango te nakoki nanga te mais okoki te comment parce que balobi moto azokende libala ase préparaka déjà et en plus aza moto déjà aza na maturité parce que sans l'immaturité il y a des choses dans les mariages que tu ne peux pas supporter okosupporter yango te mais soki oza na maturité soki oza na mwa notion moko boye oza na mwa eloko moko boye oyo déjà baparent nao basema batia kati nao baexplika yo en tout cas okoyeba na kosurmonter yango avec le temps et avec l'aide du Saint-Esprit aussi mais soki déjà niveau ya baparent na yo eloko moko oyo bao bainvestir kati nao te pour ce qui concerne le mariage baparent tolakisa bana baparent bolakisa bana boteya bana surtout bana basi bamama mama ozolata de super na yo super wana ozolata yango olati super mpena ke yo moko mpo olati super wana ovandi vraimen er moko mpo obeti tour na ndako ya mwana yango mpenza okangi maboko ovandi ozotala ndenge mwana na yo azozwa soin ya ndako ozotala ndenge mwana na yo azobongisa otali ndenge mwana azwaka soin ya mobali na ye ya bana na ye ya makambo nyonso yo moko mpenza na super yango kutuko mpo soki te nzulukata te donc olata yango kaka omona yango kaka tellement que oza komisepelisa yo moko na mosala oyo osali parce que moboti nyonso oyo ainvestir malamu te na vie ya bana na ye lobi na ye kozala pasi lobi na ye kozala pasi mpo à chaque fois mwasi soki ake libala eyindi kuna ebebi kuna asali makambo azongaka toujours na source bazonga toujours na soso bazonga na salle de fête te esika fête esalamaki bazonga na quartier te bazonga na source bayaka toujours papa mama bobokola mwana bino ndeni tala mwana bino ake libala mwana bino bolakisaki ye ndeni mwana bino boteyaki ye nini vraiment eza soni na bafamille na biso africain lelo eza soni na bamama ya lelo oyo azose concentre na oyo ya kozwa na bijou na ya kolata azobongisa ndenge akoyamba bamoziki na ye wi eza honneur na yo obalisi mwana eza honneur ozoyamba okoyamba bato na yo avec honneur mais aussi mwana wana na kati na ye eloko nini oyo azokende nango na kati na libala oyo mpena kotelema asali boye mobali aza fier na mobali mpena azosopela bino bafleur mobali azosopela bino bafleur a cause ya oyo azomona na kati ya mwasi na ye ya oyo aza mwana na bino oyo bino mobali nyonso wana eloko ezosala eza nini eza tabu oyo ezokota na kati ya bafamille africain oyo ezokota na kati ya bafamille africain balobi teke ntango koteya mwana obimisele baterme moko soki bamo moko nini soki mpo na tabu bien moto oyo azobala deja aza jam na maturité oteya mwana okoteya moto ozopesa ye ozolakisa ye selon ye moko azokomprendre ke awa papa alingi aloba boye awa mama alingi aloba boye akokomprendre etango akokende libala vie oyo ye moko akomona akomprendre papa ateyaka ngango mama ateyaka ngango donc baparent nanga bateyaka ngango baparent ya lelo baloba nyonso te o baparent ya lelo balobaka nyonso te omoni mpena ke o baparent bakolakisa ye détrompez-vous baparent balobaka nyonso te et puis bamabala yango ya lelo ozomona ke baparent normalement soki moto azobala fo azwa parent donc même 6 mois avant po azwa temps ya koprépare bazwa temps ya bamateya et tout ozomona ntango mosusu bazwi baparent moko mpe baparent mpe baza na baoccupation na bango ntango mosusu basalaka na basemaine ntango mosusu temps ezalaka kaka weekend tant ezalaka weekend tant sope weekend nako contre temps epesami bamonani to omonake bato baoke libala tant mosusu na baparent bazwi temps ya kosolaka 3-4 fois mpo ani temps ezalaki mokie bazwi bango retard nanani nanana mais baparent oyo bino moko boza na mwana bino na kati ya ndako oyo bozobokola ye dès le premier jour mwana yaki koyebisa bino ke azwi proposa ndenge akende obala même si wana te yango nalobi na debi na biki eza na baage moko oyo ekomaka ke ntango okomi komona mwana deja bokomi koprépare ki oza mwasi lobo kokende liba biso ezalaki bongo ozomona ke baotindo mpena mosala moko boye baolakisa mpende lo oza mwasi lobi okozala na libala na yo nga na kozala te okokende osala oyo kosala oyo kosala oyo tozala deja préparé na baage moko boye babiloko moko boye bayebisa biso peut-être tozala na ba 15 ans na ba 16 ans voire même 12 ans lelo nde tokomi osala ngo mpona nini mpo ekotaka deja eza deja ewuta na base tovivre nango tokoli nango tomoni yango toyebi ke mwasi na libala asalaka boye asalaka boye fo azala boye et avec le temps aussi avec l'expérience ezosala nini ezobakisa biso basagesse mosusu na bamakambo mosusu oyo tozomona ezosala ke tosameliora encore davantage
Mais mon pote ozana mwana na ona ndako zwa ata ta ko vandisa mwana to te ya ye mwana mwasi ta mususu akoli akomi na âge mo akomo mona ba menstrue na ye mama contrôla ka ete ayeba ke mwa oyo mwana mona ki ba période na ye ate ya yala kisaye fois sala ndenge nini ezalaka ndenge nini okosala ndenge mwana soki de découvrir yango ailleurs. Et ça passe, ça sonne ba maman. Yo ano kotambola, hey ma jeune fille nanga mwana nga ilokumu nanga mwana nga liboso, mwana nga ya jeunesse, mwana jeunesse ka soutien o investissant nini kati ya mwana jeunesse wana. Ou bien faut pas au publier dans le kumu ezaka au publier ka na ba réseaux sociaux ba mona ke bota na bu jeunesse. Eza le kumu eza bien. Eza bien makasi. Et le kumu parce que biso pe ba parents ba bota biso na bu jeunesse. Lelo toza boye ba parents pe bazomona eza lokumu mais siko tango moboti mwana na jeunesse mais olakisi eloko ndete mwana azokende libala mais oinvestir eloko te kati ya mwana donc mpona yo loko oza moboti devoir na oyebi kaka ke loko obotaki otie na mokili loboko ye na ndako na yo lesaki fufu chaque jour ayaka lie fufu abimi ake aya akuti alie fufu asukoli ake classe asuki ake classe libala ye kende libala ye wo donc ngai na devoir na ngai na salaire yango wana. Tant na mokili balobaka ke koboko eleki kobota na pasi eleki na pasi parce que koboko leza pour toute une vie tant mosusu kobokola mwana soki akokite mpa na yo na ba 20 quelque kuna likolo fois même 30 tant mosusu 9 mois ya grossesse eza mpe facile te mais tant mosusu kobota ekozwa tant mosusu journée mobie 2 jours apasi mwana bimi sikoyo banda sikoyo kobokola banda sikoyo kolakisa mwana wana nzela nini ye fo alanda chemin nini oyo ye fo alanda. Et ça kaka te donc yo moni na okaka mwana ndenge abimi na mokili ya baba mwana so aza na libumu ya mutu moko soki abimi akomi ya bato nyonso lingala wana bo evita yango mutu nyonso yebi mutu nini conseil nini okepesa mwana na yo otia na matoi ok yo moko mama na ye yo moko papa na ye moboti na ye ntango ozopesa mwana no mateya ntango ozopesa mwana no conseil ozoyeba eloko oyo ozoseme kati ya mwana na yo ozoyeba eloko nini oyo ozotia kati na mwana oza sur na eloko oyo ozotia mwana so abimi na mokili akoma ya bato nyonso na libumu aza ya mutu moko sikoyo mutu wana ya bato nyonso so mwana kezwa conseil ayebisi eke mobali so agifle oyo mpe ezongisa ndo olobaki aza moboti na ye aza mama na ye to papa na ye apesi ye conseil. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Baboti, oui, ba ko encadrer bana. Bola ki sabana o ezanzela malamu. Bola ki sabana o ezali lolenge na bango ba kokende ko vivre lobi na kati na mabala na bango. Bozalaka concentré te ya kosela ba $2000 ba groupe électrogène ba congélateur na ba 50 kaze lokwa bato bangi ba fongola dépôt lokwa bato bangi basala concours soki ya nini na yebite lokwa bato bangi basala soki tapage ya nini na yebite mama ezake lenge oboti mwana penza mwana kei donc banda mwana kenda ozela rapport oyoka rapport kwa mbalite banda mwana kenda libalo mwana akenda mwana ngapenda sava bien que oza moboti mate esila te le temps ça autre bando kutanga mwana ozo pomper ka ozo bakisa kaka mais yo o sali tapage o lié o meli o lati super bijou kabelo eke zongi saki ya griffe sapato ya griffe lobi na oya biso ke mwana kuna na libala azosamba mambo ya pétage kuna est ce que eza malamu est ce que eza lokumu na yo mama na super yango ozala so na posa na sengwa olata yango fo olata super na omoni ke super mpe komo okenda kobebe komo okenda kobeba ye okenda kobeba otali mpena obi o super bofisi na nga apesanga oyo mwana nga kenda libala banda mwana kenda lokumu aboye tala mwana nga banda kenda libala c'est ça. Devoir des parents envers leurs enfants. Devoir nini oyo biso bino ba parents lelo bozo sala. Devoir nini oyo bino ba parents lelo bozo sala vers bana na bino. Bozo lakisa bana nini. Comment vous encadrer bana o ba kozala lobi basi ya mabala o ba kozala lobi mibali ya mabala ya mozo mona même mibali mususu banana immaturité na kati ya libala mibali mususu akeli libala yebi considération face à considérer moi cité ayebi tendresse té ayebi ko chérir moi cité ayebi ko pesa moi si valeur té pourquoi parce que ayeba ngote balakisa ya ngote tant mususu même déjà na kati ya famille na papa na maman na abana mo ane pe biloko wana té siko ya sala ngao wapi azongo wapi bapara bolakisa bana boteya bana na bino lelo mabala ezokota donc makambo eza ebele na kati ya mabala
okaka mwasi nanga mobali nanga ba jeune bazoke mabala ba jeune ngo pe alelo mabala ngo c'est comme si comment neti na prestige c'est comme si comment neti na concurrence le quoi côté na TikTok amona ki muninga amona ki entel ateki mariage na ye pas ça la kaka bala ye pas posté wana eza fete ya libala nde ezalaka na kati oyo bapostaka wana bolie bomeli bobini bolati pembe bolati nini eza feti ya libala nde na kati nde esika ozokende libala nde yango wana esika ozokende osala pratique ozokende osala makambo nyonso sikoyo na bapratike wana nyonso soki ose préparaka te soki oza bien encadré te oza bien préparé te mama déjà na âge moko mama nde azalaka mingi na bana basi surtout osikomo mwana déjà ntango mosusu mwana komo mwana déjà bamansui na ye obandi daa koencadre mwana obandi déjà koteya mwana na ndako déjà ozolandela mwana mwana ochambre na ye azwaka soin na ngo ndeni douche asokolaka azwaka soin na ngo ndeni cuisine azwaka ntango alambaka azwaka soin ya banzungu ndeni aklasaka banzungu ndeni mwana alambaka déjà soki alambi azwi nzete alambelaki fufu soki mpe semoule alalisi yango salite na ntango ekauki ne ekateli yo mpe mama omoni otali yo mpenza otiki yo benza esuki ka wana fo koteya mwana ke nzungu ya fufu ekateli ya fufu nzeta fufu elala salite te en tout cas ma chère sosisi fo sokolango ntango osisi kolamba bongisa nzungu bongisa basani bongisa cuisine ezala bien mwasi ozokende libala fo yeba koyamba mobali boye fo yeba kozala boye devant c'est ça esilaka nango te avec le temps obandaka koyebisa mwana ata mwana ke libala mais déjà ntango mwana ozokende fo akenda na bagage moko boye une partie déjà fo ezala déjà kati na ye oyo déjà ozokende mpena oyo mpena babaki otinda mwana libala olali pongi ya babebe biso baoyo tozwa ngolo ozokende libala we papa na oyo abengi yo ateyi yo papa abengi yo mpena na distance azwi mpenza temps bengi yo penza ma fille ozokende libala voilà ceci voilà cela voilà ceci nga mwana mwasi mais papa na distance na musika oyo azalaka papa moi que je vous salue na musika mais abengi yo papa ebongo sikoyo oyo oza na mwana na yo boye mama oza na mwana no papa oza na mwana na yo esinga moko epeke mwana azokende libala papa botunaka ata bamama po bamama mosusu soki négligence eleki papa yo corrige elakisa ya ta mama osoli na mwana azokende libala tosola na mwana azokende libala eza role na bino baparent eza kaka teke mama nde fois ça eza kaka teke papa nde fois ça la donc mutu oyo aboti bino lokola boboti mwana wana eza droit na bino eza role na bino. Donc il faut boyebana encadrer mwana na bino oyo azokende libala azala mwasi to aza mobali eza devoir à baparents vers leurs enfants devoir à baparents eza kaka kotangisa classe te eza kaka koliesa fufu te eza koliesa kaka fufu te eza kaka kotangisa classe te nyonso wana ça fait partie ya devoir à baparents vers leurs enfants totangatanga wana baklasse biso nyonso toyebi yo lokoyebi ke mwana nga azalaka aza na to alalaka kobima ye akuti bulu ne ya fufu motu atomson alie devoir na ngai yango wana naosala naofutele minerval aoke classe azo apprendre na classe ebongo na base eloko nini oyo azozwa oyo ezouta na base keke lobi mwana ke libala bwana honneur bwana lokumu baparent boakadre bana bokufelaka akilelo te baodote koma lokola bozoteka mwana ope bozoteka donc na kati na ye eloko te donc azozwa par-ci par-là azolokota mokili ope lelo nde ekomi ya bainternet akoleka yoki balobi sala boye dongo sangisango na mbwengi lamba misili sangisango na pondo limbondo mbisi okabeta yango na mbisi ya mai azwi basalaka boye mais déjà na ndako na bango soki ayebi keza bongo ta osala yango te yango moni bible ezoyebisa biso ke lakisa mwana nzela oyo efo alanda po lobi ntango akokola en s'en détourner te mwana kosan détourner ndeni na libala aussi longtemps na base déjà aza na eloko moko boye déjà oyo evanda kati na ye bloka ayebi ke eta nake kuna nayoki avant nasala yango mais fo nazonga nao na base natour non estce baapprouve yango estce eza bien ou bien eza mabe ou bien na mayele nanga moko nzambe atie kati nanga nayebaka eza mabe parce que balakisanga bongo te même réseaux sociaux lelo ezobebisa bana ebele mpo encadrement malamu eza te na kati ya bafamille encadrement malamu eza te na kati ya propre famille na ye aza encadre malamu te donc seke oyo ayoki azwi azolokota kaka bilokota osala yango sangisa salade na kati ya motu siko ntanga ke libala akomi pi osaka libala ya facile te
tanga kena libala komi perdu e basala ndini babanda ndini e ba na yo na kuna balobebo na yo kuna balobebo mais tata na mama na bayebisa baloba nini bayebisa basala nini bayebisa basala ndenge nini c'est ça devoir à mes parents c'est ça vrai chemin au ba parents balakisa mwana akosa détourner na été pour ayebi yango keza bongo te ayebi yango keza kandengwana donc ba parents tout ça la devoir na biso envers bana tout ça devoir envers bana pour que la rare bon adopte ici la ranango pour ta bosengi 60 casier bo melesi ata ko bongo font la dépôt bo font la paix dépôt on a peu boteki so peut simbi to on peut dépôt on peut kufi mais ceux qui déjà bosana eloko malamu o botia kati na mwana bino bo mona ke ba bénédiction même nzamba ndo pambola bino mwana pe kota ke libala kuna e bando ya kaka tellement que ensemble malamu tellement que mobali au sebela tellement que rapport exacté tellement que esengo ezali et ça lokuma ba parents et ça lokuma ba parents mwana penza ke libala mobali ya bengi allo maman allo belle maman en tout cas félicitations hein pour ça le travail en tout cas ma femme penza 5 sur 5 les goûts de ça donc on a pensé que maman a fière donc on a pensé une semaine on va dollar ça va super wana et il y avait super on va changer de naïe bitina na la télé super on a déjà appel ko donc tout va bien makambu tout ok donc na sala musana ngaki kotika ngana lata na sepela mais bino bozo zwa kaka bozo ngola bozo laksabana te bozo na tabou bozo na soni et biso ba parents feke ba bite ke bimsa mwana ba gros mot sola ni na ndenga ki mukolo ko comprendre tant yo za mama kutu na mwana na e ba boza na tabou mama na mwana ya mwasi loba bokaboli papa so akepa en balle mama et pas mwasi mama na mwana mwasi ba boza même pas na tabou donc faut que la mwana de A à Z pour la kisaye côté yaye ko enseigner ye kezala ka boyezo ngaka boza mwana donc mwana na mama mwasi mama na mwana mwasi bazaka ba master bazaka ba camarades on a que moi na ebike eya na butu eya na moi na meilleur ami na ngamoko na confidente na ngamoko donc so ke pa na eza pan c'est ça et ça fait fierté na yo maman tant o yebi pozo sentir que moi na za na confiance na yo et moi na yaka toujours pas na yo parce que ayebi que yo nde icône na ye ayebi que yo nde idole na ye donc faut zonge pa na yo pour azwa akenda kende ko pratiquer lokumu yango wana ba parents bolongola tabu bosala devoir na bino o eza tant que parents o ko sala pona bana bo investir makamba malamu kati na bana bino botika te bana bakendo yoka bakendo ramasa bana bosala salade à conseil na kati ya cerveau alokoti azio akina libala komi troublé akomi bisala sala lelo mibali bazo réclamer moi si salité moi si solo moi c'est biko bongisa ndako te moi c'est kolamba te moi c'est bikozwa soin te mama tango olamba mwana na TikTok otiki ozo lamba mwana za na Facebook otiki vandise wala ngana lobango na mwa sina mwa mbali ba na droit ba yekola ozo lamba oza na cuisine vandisa mwana na wana lakisa ende bakata litungulu lakisa ende balambaka surtout bano ba okola na Europe na donc ezaka pasi asa tie manzaka asa koti na internet ozomona ka mama ba bana biso apoto bana bino apoto to sa africain bozo bota peut-être na poto ba okwa na poto mais faut mon boti moi mato eleka mutu te ça veut dire moi na za na poto moi na Afrique ako le kamato ya moboti te aza mwana na yo comment se fait-il mwana oyo boti ako ekolekela yo comment se fait-il mwana oyo boti ako ekolekela mwana tant que bozo baba na poto ba yo kakati bayoka kaba ba onda ba ebike biso bana poto tozala bongo après le bitanga keli bala ba mabala ngo ma mariage précoce mwana ke ya yo songa nini ayebi kolamba te avanda bana tongo tipo kwa kipa ndaku te azoka soin ya mobali te ndaku nzoto solo chambre solo douche toilette e bandenga konika te apo yo lo banike bana bino poto nda bobo elio bana poto nda bobo elio bana esa bana msupe bana ba poto wana bien étiqué akepe libala pe moboti baza fier mobali pa a féliciter a féliciter mama tango ozolamba bengaka bana ozosala mosala moko ozosala moko lakisa bana enseigner bana biso ezalaka bongo bokovanda pena boekoko avandi wana azo sala boye esa omonje ba onyokolo omonje ba okembisa yo mais lelo tokuba donc on a pas na ndako moko bebe no lamuko banja pam osilisi on se sentir peu donc pas kutu fatigue kutu so ya ndenge nini te donc na sali parce que na wuta bongo donc na kenda na kibomango na kola na kibomango
baforma ngai ndenge ozwa soin ya ndako ya mobali ya bana bilamba mobali ya bana kolamba kutu koloba te parce que eloko oza nango fo ozala fiere nango eloko oyo oyebi fo ozala fiere nango bazalaka na fiere na eloko oyebi na eloko oza nango oyo oza nango te kozala nango fiere te wana ekomi vantard